Bonjour, bonsoir, ça dépend yango bonsoir biso. En tout cas, merci beaucoup. Na bas vandi liboso ya ba écran na portable pe kota la biso. Juste une petite introduction pour la web Sabino que lelo makele les a mingi na internet, makele les a trop na internet. Donc bah sujets tourner autour il y a ba visa, il y a héritier Watanabe. Et puis côté ba warrior ba sali classement là bango ba lobi ke awa héritier a joué deuxième place pour la crédibilité. Crédibilité, là, qui signe Fali number 1, héritier number 2, à numéro 3, numéro 3, Ezali Gaz Bawete pour agir sur 32 visa. Et puis, Nani, quatrième position, Baché Ferrigo là. Donc vraiment, ma kamba crédibilité et ma casse, ma soyeuse, belé. Sarah Tolana, Diego Milito, na mwana bazali bongo na mboka poto, donc bakomi déjà na mikili, donc makambo eza ya koyinda, donc bato belé. Saratola, à la question qu'on lui pose, on lui a posé pour koloba te héritier azwi visa abi abetaka masola héritier te, donc côté wana ennemi solo. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il se raconte? Et grave fallait pour pas départ, il y a un musicien héritier, tout ça, Wata à Paris. Tomoni DJ Momboshi na groupe wana, tomoni pe Pacho RFI azali wana, Daddy Mola moto ya zanga poto na tembe, toyebi te soki akosala lokola Piroge Ibuna, toyebi te soki akosala lokola Piroge eke ndenge akei bo pe atikala. Bon, peut-être toyebi te totala kaka nini ekoleka. Na yango to profite to pesa mbote na Cyril Modoge pa azali kuna na Karibu. Lele zai bon moko la poste pa wapi bato balinga koleka na Karibu. En tout cas, oyo bazali na chance ya kokenda tokutana kuna na Karibu. Ba mosusu pe na ngambo ya Salford Trobi epa ya Wakanda na biso, donc Emekanda toujours na Salford. Na ba salon de coiffure Trobi edo azali na bino kuna na Salford epa ibo na Droysden tozali na Rasta Barba Shop oyo asimbi ciseau d'or côté wana. Voilà. Motora ciseau d'or na ye akosala pa na Mijo Barba moi pongi eza kosala ye. Voilà, j'en profite quand je cite Mijo, je vais saluer tous ces babas, je salue aussi Roger Malalapuce. En tout cas, Bambote Nabino, Yango wana Vicky Bonjeka, na Vivien Bonjeka, topesi Bambote. Simon Bemba, mon petit frère propre, bah, bonjour Nayo Yangoana. Rien à dire, en tout cas pour les autres, Toropé Bambote, Atambala et Sima. Mais je ne peux pas passer sans oublier Maman Zuzi, Pe, Timba, Moussei, ba jumelle, Langai, na pesi Bango Bambote et belé. Voilà, Timba Moussei, parmi nous, elle est rentrée de Kinshasa. Soyez la bienvenue, Namboka Nayo, Manchester. Tokukutana Bango Ngamoko. Voilà, rien à dire comme je voulais dire. En tout cas, Natoile, Daddy Mola Yepoto, na konta héritier Watanabe, tout le monde dit DJ Momboshi pa azali. Babi na kati rouge na pembeni chocolat wana sikoyo tokoyoka yango na Paris o balingaka wana ye moko alobaki ke o bokanisaka eza yango te, donc vraiment mes excuses na bayeba kokanisa te na kele yango kote wana. Aéroport eyindi départ ya Daddy Mola, DJ Momboshi, Pacho RFI plutôt, donc Tim Wata eye na polémique ya kosakana te. Qu'est-ce qui se passe? Exclusif Blana Mosaka en danger chez Kofi, Eza Yakoinda, ba vérité à somme. Wana ba titre na bango. Sarato la lobby ba vérité. Tomane koloba ba titre nene Blana en danger, Blana Mosaka en danger. Ponanini, chez Kofi, na évité Ponanini. Eza Yakoinda, ba vérité à somme. Qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez en savoir, quota d'internet, tanga titre Blana Mosaka en danger. En tout cas, Deko livre au Yazali Bongo Moko ya musicien à Kofi à Koufaki il y a quelques jours, c'était je crois le 12, si pas le 11 à Koufaki, donc problème les a retourné autour à conflit wana. Saratola sort de son silence, bordure sur bordure. Na esa bino bordure et côté na Rango TV. Mais toko condamné de ba bordure wana toko beta masolo bordure te. Voilà. Mais on vous laissera écouter quelques voix pour la Sabino. Et là, quelque part, il y a des gens qui sont contre. On voit d'abord, il y a Camionnette Mbola qui a toujours été avec
Fali Ipupa maintenant, il change de camp. Alobi azo soutenir Ferré. To message na makambo. Aux à gauche, ok à droite, aux à droite, ok à gauche. Biflata na bino Kofi alobaki ezako se confirmer. Voilà. Bon, bah petit ba osakana na bango, atika bango ba sakana. Entre-temps, Tobo sanate que Werason aza toujours dans makambo ba test na ye, abimisa kaka bato asika tout ça. Alors Wasabo na Jamaïque ba Betty Mayon animateur. Donc animateur moi asika yaki ba Betty mais Mikolo pe Asabo Wasabo na l'autre là comment ça s'appelle encore Jamaïque bazako yemba na place pena ba chanteur. Donc ba pesi bon déjà banze momi ba yebi mais orundi matin que banana ba yemba ka danger donc masolo ezali ki toko côté à maison mère. Tout se paie ici bas déjà ba binisa ki moi alors moko bolu kaboyo kayango. Wera azok lukamoya ko zonga na créneau mais en tout cas match eza danger en tout cas mikolo wera ba répétition eza ya kitoko makasi. Pasteur Denis Lessi dit tout sur le prochain mariage du pasteur Marcelo Tunasi. En tout cas balingani trop balingani trop yango na fou Denis c'est abetaka masola Marcelo pa lingine makama on te tamba otinda susu batu bakagule. Bogomi Koloba. Fali Ipupa Ibrator Piana a démontré la force de Fali Ipupa Nacha. Ah! Maramboyo, après Bogolobao, Ibrator Piana, Azo Luka Visa. Déjà, tout le monde qui nani, moi, Nabiso Moussou Robinho, Ronaldinho plutôt. Ronaldinho Azaliko, solo la penza Mikolo na visa. Albenga Yaya na Yedon Matsolo, Eza Makasi Yena Yaya. Donc, Matia Danger Kotoana. Namoni Wata donne une claque à faire et pour na visa. Fabregas faible devant Gaz Kofi contre Nani. Bon, et les Goganini. Fallait avoir peut-être 74 visas. Wata apparemment combien 60 apparemment puis vous allez 70. Bon, pour premier lot ebimi à bateau baye ils allaient sur 45 sur 45. Mais ils ont déjà exploit 42 visas. Alors to éviter ce qui est et indi faire gola na maître Gims Bango nde makambo héritier Kofi et ça goinda donc bon évidemment maître Gims a soutenir Ferregola on le sait bien d'ailleurs on l'appelle le producteur Yanani wana bon pour yena dajuba rozala ezaka ba kwa mnango Fali Ipupa na 207 na ye en tout cas 207 succès ezali kaka makasi eza kokita te olie mata ekita eza se komata donc mutako tia temela makamba 207 est allié donc Fali Ipupa toujours fort avec 207 tout le monde qui dernièrement René Lo quoi abetaki ndule oyo ezalaki vraiment ndule ya kafu na nani na rotana kuna ezalaki makasi bientôt 5 millions de views après un mois pendant un mois donc en un mois Fali Ipupa et René Lo quoi Soso Pembe na 207 siko tozali na 4 900 000 voix non sorry 4 900 000 je parle de vues bon ma vue est commis 4 900 000 donc kalate 5 millions penza bazo tanda yango na pete nyonso pendant un mois donc ça c'est toujours la force de Fali Ipupa qui se fait qui a fait un featuring avec Nini avec René Lo quoi Soso Pembe Ferrego la vente ya babillet héritier Silama Nini héritier Silama Nyoka laissé 11 dates ba wangi la bazo salé la ferry bon voilà en tout cas voilà masolo aéroport tombé avec pas tuer les filles déjà ba mino kwa koloba lobe bandi déjà makasi voilà tokei wapi bande ko bolingo tolobi bordure koti mboka ezali kaka ndenge boki ke babi bordure koti na Rango TV mais bon comprendre que biso tozalaka bata bordure te to condamna ka bordure. Donc quand on nous parle de bordure bato bayaka kofinga to ko kota nsoki na makambo bato to kipaka bango te kuna epai wapi balobi Gozen Matuidi donc Gozen Matuidi je n'ai pas eu la chance d'avoir de diplôme mais azaki ne diplôme te mais nini yango donc ye moka yebi masolo yango jibe pianaki ne bouger alors tokei na wapi
Héritier Wata présente 35 visas pour l'Europe en compagnie de DJ Momboshi. Voilà. Voilà, bah, présenter 35, bah, comme il sont 42 déjà. Voilà. Donc, bah, oui, que classement comme ici, il fallait number one pour la crédibilité parce que le visa est comme il a ma crédibilité. Tolobi Ezali, Fali Poupa number one, Héritier Wata number two, numéro 3 Ezali Gaz Mawete et numéro 4 mon petit frère Ferregola. N'écoute pas Tché Bango donc. Na moulaye na onere ba milaya on ba kalekla ki on bien muta moulaye eza fali ba kititi na gaz ba kiti moke na héritier bon paf Ferregola ba Tché na sepe na donc dit voilà. Ibrator a démontré force naïe, Wana Masolo et Zakare. Voilà. Donc, je vais vous laisser écouter un peu, moi, bah, Masolo, il y a polémique, qu'est-ce que les gens se disent, n'est-ce pas qu'on s'attaquer entre Bango. Tokutani, Kalate, Nasuka émission, en tout cas, je reviendrai faire une conclusion pour ça. Mais sachez tout simplement que, conseil, il faudrait au moins que, Bato, Onyo, Sobazana, Bataba polémique, basta kaka ba jeter éponge so ba jeter ka éponge ba boaki kaka éponge na se match ya carré beta lisola fali ko beta lisola ferité beta lisola fere ko beta lisola ya falite boko kandenge ba fingi mama oyo notre petite sœur ma petite sœur nani comment est-ce qu'on l'appelle encore Virginie Manganga. Donc vraiment mawato quoi. Pourquoi botika makambwana conseil gratuit. Naïbi que les soldats ba vu et zalaka moi ko tout à bordure pour l'instant la bongo mais pour continuer na makamna ko tout à bordure to kutana na suka molongo biso nyonso tozane suka to kenuko suka. Merci. Je vous laisse suivre ceci. À tout à l'heure. Bienvenue sur Rango TV, bienvenue chez vous. Vous êtes bien branchés sur Rango TV. Raphaël Goma, votre présentateur. Allez, ce matin avec les nouvelles de la musique, c'est vraiment bourré de beaucoup d'informations. Fali Poupa est en train de vendre terriblement les billets du concert de Canada. Aïe, les billets de $500 viennent de se terminer. Fali Poupa, toujours champion. En tout cas, au développement, nous allons parler d'autre chose aussi. Eiichi Watanabe prend la 2e place pour les visas. Et c'est vraiment dur pendant que les autres font les mpiaka. Maloba est belé de part et d'autre. Bazako Fingana, Bazako Loba, Bazako Salaba Analyse, Tolanda et là qu'on a une balobi. Au chaque concert, a teki toutes les catégories à $500. Fali, qui est derrière toi, Fali? Nanu tout le monde dans le Canada, artiste au chaque concert, il y a $500. À catégorie non c'est et Sili. Fali va porter aux plaintes, Fali, premier ministre à Canada porter aux plaintes, Fali Poupa. Fali, Justin Trudeau. Trudeau a porté aux plaintes, premier ministre à Canada porter aux plaintes, Fali Poupa. Visa cher na Canada, yo teka ba billet $500. En plus, toutes les catégories, Sili, Banamaï. Qui est derrière toi? Qui est derrière toi, Fali? Balobi kata zebula bebisa kipoto di. Balobi zebula bebisa kipoto. Ban Amérique, ban Canada, bazo leka ban Europe. Ngaye na ebite lelo libe bae. Balobi lelo milinge kopela likola télévision. Lelo milinge kopela likola télévision. To tindaka bango teba ki ochaba dati di. Papa Rosa yaka lobi. Fali Poupa, aza guide, sans mouton landaye. Le lot moni bango, bakenzela nani. Guide sans Virginie mouton, ta parole ça y est, moi ça salité Virginie Manganga. Yo lo ba ke Fali ta mayaka teka yo arena, teka na capacité à 15 000. Yo autant la plaque te mundela comment yo Virginie yo. Beaucoup on sala musala na ignorance. Balobi lelo milinge kopela. Zwa bassin tcha pembeni osope la télévision. Bordure échangé quand bordure et côté na Rango TV. Kasi lokuta mabete et dali pour nato dénoncer ba pratique wana ya ba bordure. Merci. Boylan.
Vous allez toujours Kolanda Rango TV avec Raphaël Ngoma, l'homme de la proximité. Moto azalaka pembeni na bino pour la kopesa bino ba information. Kasi makambo enongo kati na internet. Tala et comme il likambo na crédibilité bandeko. Depuis musique ils ont un poto tout comme quoi ba niveau siko ya mutu na mutu moi ton conseil ça qui ba beta na poto te tu es niveau Fabregas te tu es niveau déplique te tu es niveau Inos te tu es niveau faire te tu es niveau Fali te non on est ba ndenge moko yo to ndeko comparer ba Fabregas na ba Fali awa on dit ba za ndenge moko le quoi ça ba vu ebele Fabregas Fali pas ça ba vu ebele le quoi Inos akenda ba festival Fali pas akenda ba festival depuis ma comme ko zonge la ba concert na comment to comparer Fali na Inos n'est-ce pas oui tu vois même que Inos a l'équipe Falit hein na Congo na ndenge na biso oui ton nom ba bon poignet loyenge mukolo conseil ezonga na poto to mona esika Fali a beta to mona esika Inos a beta conseil ezonga na poto Fali a beti 40 000 places Inos to kumisa la beta Madeleine sur 1200 places Madeleine c'est quoi te Madeleine na Belgique ouais Madeleine ouais Fabregas ton nom kumisa ton nom comparé na Fali je conseille ils ont un poteau fallait là que ça va niveau nae faut que ça soit dans casino ça même pas au sold out ça la sold out ça sold out c'était ça la sold out c'était à casino de Paris ton di maraté que na communauté oh bon après bateau botanga bien té bon di marango oh bateau botanga bien té pour oui que moi t'as pas que moto aza mal éduqué aza mal instruit aza mal élevé ezaka te pour na comportement ya éducation te ils ont même que ceux qui même au les cas dans la bande de l'école ya malonga te aux mal éduqués. OK. Oui. Parce que l'école c'est aussi une éducation. Si vous juste son école s'applique bien c'est que rata même éducation peut sous école. Éducation ratée. Ou raté. Donc éducation ils ont éducation ya famille. La famille il y a famille. Éducation ya ndako na bino siko botami. Pour famille na no baté za famille za monter famille na bino famille. Éducation ya famille. Éducation otala vous maman oui. Peut-être même ba ministère peut bien la génération au baza lelo batala na TV. Et voir une dame. Je crois que vous en avez 50 ans. Ah, je vous dis, maman. Vous savez des ébélés. Non, il y a 32 ans. Vous allez qui héritier. Vous allez qui a Fabregas. Fabregas a 35 ans, si je ne me trompe pas. Donc, Fabregas a un comparaison et Bibi sur le plan visa. Fali Azali na top. Elandi Bongo. Héritier Watanabe BP. Sukisi na Gaz. Gaz Mawete na 3e position. Elandi Bongo Ferregola. Yende Mukila a 17 visa kaka. Binombo qui est internet bo checker. Et le ma collègue président Ferregola Obenga héritier président. Héritier peut faire benga collègue président. Parmi les bons, il y a le meilleur. Numéro 1. Et tout le monde dit que le droit ambassadeur va représenter valablement la culture urbaine Mboka. Les Ali Bongo Fali Popa. Tu vas dans la bino awa na bémission billet to ba. Fallait avoir qu'il nous aura ba disque d'or, avoir qu'il nous gagner ba trophée, avoir qu'il nous ça maminene. On dirait ministère de la culture et art parce qu'on comprend été c'est et ça peut occasion pour la bango et relaxer bango la manière dont fallait. Et voilà, on va terminer cette émission avec une petite conclusion. Conclusion, moi, que je commence à remarquer que moi qui procome et comme il musicien, c'est-à-dire, batuba sali bakan. Il y a des gens où il qui pas y a fallu que soutenir Ferregola. Mais ce qu'il fallait azo créer et là comme on voyait, batubazo longwa mais batumusus pe bazakoya. Ce que tali ba clic ya ba musicien monsieur ba jeune et belé bazali na bango bazanga bango bato fali. Peut-être pour un intérêt, peut-être pour un banini, on ne sait pas. Junior Wendo déjà, tout est côté dans quand il y a fallu poupa. Choula déjà quand il a fallu poupa. Toké to sangisi ba Robino a comme moi genre to yop to comprendre te ba gaz ma wete ba petit fallu. Donc moi ba kamoro Ibrator piana vient de s'ajouter. Donc la musique ba quand et comme ba jeunes artistes bazo soutenir fallu poupa. Peut-être beaucoup de monde a ba stratégie zou changer. Ah fallait zo que le gobé dans les États-Unis na Europe, beaucoup de monde a ba jeune local ba Ibrator ba Robinho ba Bobby Ronaldinho ba Rosala peut-être ba invité. Ça c'est ce que je vois. Dans un pressentir et là au moins marque on a donc et comme ça là que
au commun quand il y a ba musicien na banini ba oyo nyoso ba jeune na ba kokota na label. Quand ba kokota na label on a so commun na batubele ba na label on a être victime automatiquement et kozala sko quand il y a ba warrior les autres ko bakisama c'est ko bakisama. Donc un bon moyen pour attraper tous les gens autour de soi. Donc Fally Ipupa azali toujours na ba mayele ya koluka moyen surtout azala kaka na batu nyonso. To mona ki bato affaire oyo ba salaki na dynastie to mona ka bo jileta koma na kawana. Kaka c'est le ndem tazaka na moi ba position moko bizarre. Mabiala Serge Mabiala makamna e ba na bien te parce que petit nga apesa ka pena position penate yaza pena pire moto affaire parce que bango balide ba vrai bana ya ndeko Werason. Donc ba vrai bana Werason etikala ba Serge Mabiala parce que Serge Mabiala a koko trahir quand wenge ya maison mère parce que ya zali moto o azalaka na Wera avant même ba wenge panzana. Donc en tout cas mon frère Serge continue la fidélité na yo na kan na yo mais c'est Léo déjà bazo potana batutu presque bazalaki na ni ndenge mo c'est Léo talobaki yango que batu bagi na dynastie bazo ki mais par contre pas Fally tozo mona création ya ba groupuscule ya ba musicien mingi ba komo kota na ba on label wana. Alors ezali kaka ba moyen mo bona kozwa ba fanatique nyonso parce que so ozana ba jeune musicien nyonso na label na yo automatiquement ozokanga Kinshasa parce que ba jeune ba onde ba sala ke musique ezala. Tala ba concert a Fally na poto ezaki et réussi ça qui moi mingi la plupart de ba concert na réussi ça qui presque à 80% tout le bas. Alors pona nini pona ba jeune oya poto ba kota ka concert a Fally ba jeune ona ba onde pe ba sombaka biso ba mikolo boto bayama ba paye ba sili to peraté to toma otala mingi ba biloko yango na nzela ya bilili na nzela ya ba YouTube na nzela ba nini mais ko somba pena ba jeune ba na culture wana ya ko somba surtout ba jeune ya poto. Donc Fally pour gagner ba âme na ye pas gagner ba fanatique ebele à kota la musique urbaine à kota la musique urbaine a koma ko yemba musique urbaine a sala ka musique oyo ba jeune wana balingaka. Yangano moni na musique urbaine bato ba étranger belé ba komi ba fanatique ya Fally lelo komona ba français ba anglais ba américain ba africain ya Côte d'Ivoire ba te belé ba mboka belé même na Uganda na ba ivoirien ba camerounais ba gabonais bazali ba fanatique ya Fally Ipupa. Donc vraiment un bon moyen pour s'accaparer ya public ezali ba stratégie ya Fally Ipupa. Bon peut-être que tu vas comprendre en haut dans les mabe, mais pourquoi Fally avoir un visa belé et que tu vas un visa belé? Mais c'est parce que Fally a travaillé dans le producteur Oya Monique et Azako Gani et c'est le producteur là qui fait la crédibilité de Fally Ipupa. Parce que bilo kwazo sala na Fally Ezako Simba yangona basali moi elokwana. Côté Ferrepe Azako Yamabe azali toujours qu'on continue qu'on luka ko matisa kote nae. En tout cas coup de chapeau, bravo à toi, Ferregola. Voilà, je vais terminer en disant un bonjour, je ne peux pas terminer sans dire bonjour à mon frère Nakardif. Il s'appelle JR des It Masera. Nabandi Boyevinze, Mwana Tamba, Mbarabisunanze, Mwana donc Nango. Voilà, ça c'est JR des It Masera, Nakardif avec Marcella Aronson. Wana, petit frère propre. Je recommencerai encore à citer le nom de Serge Mabiala parce que c'est la famille aussi. En tout cas, bambote mingi na yo. Bataringe yebagate tozalaka toujours na mutu na yo awa. Maurice Tamba que je salue. Il y a aussi l'autre là, comment il s'appelle Zola, Richard Zola. Donc King Konga Zola, Richard Azalipe Ndeko, cousin propre ya JP Mindia que je salue en passant. Voilà. Mbote mingi na baye banso bakolanda biso to pesi mbote na mama princesse na mboka Kinshasa Coco Sita mbote na yo en tout cas epai bozali tolobi potika malamu nde tokutani mbala ya sima malala puce tous ces baba lelo anniversaire ya mwana tolobi joyeux anniversaire mwana kokisi 6 ans au revoir.